Comparer 100 kilos à faire égaux, comparer on a 10 millions de vies. Millions de millions de vies, c'est un problème mental. Parce que vie c'est la musique qui est. C'est là, il y a une vie, il y a une vie, mais ça vocal moi ça nga watana ba pesa écoute vocal na chance, pas yemba la voix bien té. Si quoi mambo il y a millions de vies te disent azwa si o tamba ba yeba na succès pour ba yo kabila e première voiture ba kabila ka wana wa zaka nango. Na vocal héritier qui la kaima wa pesa ka ba sala vocal ba chele vocal ma pas na voix bien té ba bien té. Ba pesa vocal moka mawa ayemba yango ba yeba ka na vite ba yeba ka na œuvre na mo œuvre mo kia sala ka ba comprendre mo vocal les a bien de ba ko de to ça l'émission o bazoka ba internet ba mo moko tala muto ba kangi kuna mutaka la tel ba ce qui singa pour na terme et ça la combien de vie ils en a succès yo so comprendre yo faire alors même ba olata garçon lata ba si ba joking no lata o ya barbès asomi be parler na nini ah papa mon frère ya tika mambo parler wana eza ba do ba bando so balbuso alandi ba fabrigas ba déjà wana alandi bango ndobo ya bango kumulanda bango moni lelo mo betela ka so petolo yongo ya problème mental moni ce que bo pianga raison nyoso ya la problème psychologique faire égaux la zaline zambena aza Jésus ko comparer wana ba communauté so bando tsa ba faire na robine eza lokola besoin de comparer si ko nzambe na asengi peu pardon déjà asengi pardon bien que luka vient na bova asengi pardon so reconnaître akomi ko so ka bandi ko reconnaître c'est trop dit à s'excuser bien que luka vient na lokola reconnaître ngape na peso conseil que luka sous psychiatre boso laka bango arondo solo lem so dans un problème psychologique baso laka na ye andotali sa ye mo berere ozaka nango eza pona bo pour moi na respect na âge na ye wana ako mankara faire égaux te faire égaux da papa da patron to la fait pe biso même ba bureau to kolanda été wana wana Robino ana problème ana problème mo etumisa kai ngama musu ya ina landa ngo su quel problème ana ba problème ibili mo ambalo donc ça ba problème mo batba excuser ngana problème psychologique ana problème psychologique so landi mambalubaka ezolo examiner ki ana problème mo fala muna ilo moko na Congo la biso ba négligé ba psychiatre fa na psychiatre mo kenda chaque temps landela kaye asola na ye atalisa kaye a comprendre que ba pesi ba on ba remède ando pie ba kisa ndo Robino petit wana yebi ngai Robino yebi ngaza petit na ngai yebi Robino yebi tango ya na maison mère Robino tant que tozo la kato staff à maison mère ayebi so raisonner yebi wana serena yebi ba benga pharmacie Ricardo azoya na maison mère tango azolanda biso yebi ndenge za petit wana ana problème psychologique problème neza moni mutu so ko libo ne toza bwana ayeba na msu tata na eti mutu yebi papa na eti ou bien ayeba maman na eti ayeba kota bimate source neza te comme on a problème ils ont un problème na mutu nazo so moza normal eza normal na fingi ete nazo ba moza normal batbola na biso baze belé o baleki biso pe na maeli ba wala na biso non ngala maeli on zamba pesa les problèmes eza siko so to so la makambo to ko tsa parente non nga koti para mutu te na lobi moni mutu na bi moni soki mutu aza na problème même so banda kola ki comme na âge ozo ba papa na eto ba maman na ete et comme ça bango za problème moko za problème psychologique akoza na bambongo yoka okoko manona na succès okoza na bambongo comme na mamunyoso mais sozi ba papa bota ote maman bota ote zo ba bango te et comme ça mutu koza na problème na mutu c'est que ba comprendre non source ya mutu tango yozo boya mutu pona 10 millions de vies yebisa ngai musique lokola oto beta yebinga na jiji na beta musique yo sanga musique le quoi musique to beta les musique ya ba papa o ya kala ya ba to keka ba wela to kende te ba wana chibe yo c'est bango plus 10 millions de vies et auto à peine auto 5 millions de vies et souffrir peu 5 millions de vies et ça ba kelele musique eza vite regarde moi na ebiso déjà ko mutu ba ko ya ka achewa nzembu tala bana ba bimba kaka teke tiki eza ba millions de vies na musique eza vite musique eza nde tika ba chef d'œuvre ba papa chéri ba chef d'œuvre musique eza fo tika la le ba papa na kala ba ngala okikala ba tona kala ota ba papa chéri ba nani te si le so beti obeti banzemba ba maya te obeti banzemba ba verre cassé te obeti banzemba donc boîte ba ina fête ba monde ba zo yoki yango te ba sentir ko ba yaki fête te avoir ma be ayebo mbate Robino apensunga c'est pas grave yo kana kata ko mamba Robino aza musicien monza ba pesi chance le bimi azo sala na ye ba succès na ye ba mike ba bi na musique na bango sa ba mike ba vie eza musique te muta ko tika loka ba yo mutakala mutu moko sala ba 10 millions de vie na nini o ba kangi ndoki mo kuna so ko ya na boetala moi so asani mbali na ye bo millions de vie botala pasteur ba publier ke na moi c'est 40 millions de vie
tozeloko ta papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga Moi, totambola totenda mbele tozotala tale boye ndeni limba boyi mpe kokrake makasi boyeko moto oningisango na bopete eza ya mado nodasha eza ya mado te ya mado baki nasalelaka pomade awa toza nasalelaka yango mpo na kovimbisa basin na nga mpe poitrine na ngai ekimo mwasi mobali ameka mpe akangama Tantine, esprise, on dit esquisse. Et bongo biso bato oyo bilogi ekoma biso lokola nsima ya gorille batashe epai nasalela nini. Ok, yo okosalela gel de bave d'escargot okoaplike yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours batashe nyonso mpe ekosila yo. Merci mama. Eti oyo ezali crème awatoza au sel de la mer morte ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobali ozala pembe to moyindo yango ekoajuste juste teinture na yo ezala milboron tirano cremeye na pomade awa toza papa olela nini yango mama na okason mobali na ngai ekoma lokola lisap. Ah bon? Mpona bino mibali bokosalela pomade awa toza homme aplike yango na kimobali na yo okosentir etolomo epui endurance ya kimobali mama akosenga pardon. Ah, mama lelolo eba mama. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet ligne 4, code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté, les à Maman Nicole. Salut Elengia Congo TV, Elengia Congo TV. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'air. La chaîne Nabiso, Elengia Congo. Merci de vous connaître surtout pour faire ça Rabiso le taux, il peut Hollande Rabiso. Tout ça, bel et bien à Katia Paris. J'espère que nous, toi, devant, tout est fait le, tout va être mes camarades, tout ça, émission, tout solo là, ma solo, il y a musique kaka. Donc, tant que il y a musique, cela veut dire il y a musique kaka. Donc, on est ensemble, nous surtout en Arabie, Jocelyne Anderson, Banque de France, Jocelyne Anderson, 10 fois puissance, Michel Moukokole, la Jos, Mzungu, Ozosolate papa, ah, Gilet Bassende, Jackson Bunga. On a un bureau donc Ilrichi Makenga. Tous allés ensemble. Émission de l'autre au la marambe des padres. Affaire rigola. Par rapport à Chanae, tous la paix par rapport à Badi and qu'on a dit artiste Robin Mundi Bonenga Solaki. Tous à mon lobé Nemoko Awa. DJ Ricardo. Acteur à filmer. Ari Mikoloyo, au taquet les padres et paillés. Donc, il y a un autre solo, tout comme ça DJ. Na habité ce DJ ça déjà peu au côté déjà tout mais kadea ko solo. Mama on est là. Na bossa nité na musika kuna mwana États-Unis. Ozoni ngalo banani. Père Boni kitoko dite. Merci ça le balanga père tout pour ça na to garder ka distanciation quoi. Yebi ka ndenge zalaka. Tozali na bukata à Paris papa. Mama ezali. Benga bito solo là, tout benga to solo. Quand tout ça analyse na solo mais tout so examen un peu spécial par rapport à saison les gars internet il faut ver to solo là. On rebeta na ngomyo tout karaté. Vous ça comprendre. To beta la karama comme sous tenadi empati na kati États-Unis. On est ensemble. Moi c'est qui toko peu propre. Ah boyo ça moki na. Na moni pe kuna
Gilles Lando, Panthère, la Panthère, dans les États-Unis. Et on est ensemble. Ah ouais, Père, Boni. Merci, très bien, tes 10 images. Sambolong, Elenga Congo et Tracy Mbelenga, Glody Dassi, quoi. Bon, merci pour l'invitation. Merci Nzambazo Batela Nangolou Nae, tout ça bien, santé ça bien. Donc c'est ça où les gens sont importants. On a pu profiter de ça tambo tenir au bani bamo. Mboto bando quand siko papa. Non, la personne mbote la Nzambe tato a télévision. Merci. Anenga ba télévision. Papa, le autre sur les padres. Le sur les padres bi oyo. Elengi Congo RTNC na bango nyonso. Ouais. C'est Mbelenga po. Oh, RTNC na bango nyonso. Donc tout sur les lois on les padres na benga ko fait tout sur là. Et j'espère docteur ben monsieur leki. On ben na photo sur là par rapport à batano on peut photo eza boulot de boulot. Caillou eza biso batabisa ça te to dénigrer monter to kitité par rapport à contre état si contre état par rapport et monsieur de ça qui wana et puis ça il m'a comme nango ba retomber nango pe ya qui doit sena il faut que ça subisse mais pour ça analyse les analyses télé les émissions mais un peu particulier parce qu'on va parler juste de faire rigolo par rapport à mambo les sur internet maïté dit na ba que no tsa micro to so lango parce que yoza mingi staff peut faire rigolo non mon ngere et là liboso point liboso na to so na vite so otaki émission ya Robino Mundibo pour à soleil par rapport à faire rigolo et bani par rapport à émission na to était pour to so na ninga polémique ndenge te rolinga ko la musesu ko tsa moto to so la façon que non réaction non par rapport à émission na faire pour ça vraiment mon cœur. Ouais, merci tes 10 images Elenga Congo. Merci pour la opportunité pesi ndenge mo expliquer déjà pour ton ndenge tambola ka bon. Moni makambu ya Robino Mundibu wana tika na profiter pesa mbote na mutu moko azo matanga ye. Ouais, pas de souci. Fanny Rose la nourrissante na Brésil. Ah, Fanny Rose la nourrissante. Na pesi mbote na Natasha Gola, na pesi mbote na Masana ngai DJ Moria Kibela de Paris, na pesi mbote na ba Masana nga Toussaint Lani, Olga Koso Bilembo mama nganda na Paris, na mama nganda na Luanda. Na ojaenda wana Olga Bilembo. Na pesi mbote na Masana ngai Alain Kembela, ouais. Bon, au moment où mambango eza mwana wana Robino a un problème. A un problème au tout musagai. Ngama musu ya ina landa ngo su. Quel problème? A un problème ibili mo mbalo. Donc ça va problème ngo batba skize ngala problème psychologique. A un problème psychologique so landi mambalo baka ezo l'exapinda ki a un problème mo fala muna. Ilo moko na Congo la biso ba négligé ba psychiatre. Fala na psychiatre mo kenda chaque temps landela kaye asola na ye atalisa kaye a comprendre que ba pesi ba on nous a reçu un remède, on a qui ça nommé là, cause normal. Vous avez 10 millions de victimes, Nitiga les grands TV, vous avez grand T, vous avez 10 millions de victimes. Robino petit wana ebingai, Robino ebinga petit nanga ebi. Robino ebi tant waya na maison mère, Robino tant que tous la katola staff à maison mère aebi so raisonna ebi wana serena ebi ba benga pharmacie Ricardo. Azoya na maison mère tant waya zo landa biso ebi ndenge za petit wana. Ana problème psychologique. Problème neza moni mutu so ko libone toza bana oyeba na msu tata na eti mutu yebi papa na eti ubi oyeba mama na eti oyeba kota bimate source neza te comme on a problème eza na problème na mutu nazo so moza normal eza normal na tingi eti nazo ba moza normal bat bola na biso baze belé o baleki biso pe na maele bola na biso non ngala maele on zamba pesa les problèmes eza siko so to so la makambo to pensa mo parente non nga koti para mutu te na lobi moni mutu na bio moni soki mutu aza na problème même so banda kola ki comme na âge ozo ba papa na eto ba maman na ete et comme ça bango za problème moko za problème psychologique akoza na bambongo yoka okoma na succès okoza na bambongo comme na mamunyoso mais soki ba papa bota ote maman bota ote zo ba bango te et comme ça mutu koza na problème na mutu mais maman na aza utolo bango aza métis papa bango ta okufa papa bango aza soda j'espère na yebi ngana na ba mwana mamba na zolo ba makambu ya ye mwana na te parana ngala pesa exemple so mutu na problème ba parents zo comprendre ti peno kombo zo pesa mundibu yona to na poto est-ce que mundibu ya mundele mundibu wana mundibu ya fo mundele ndela nzala ba arabe
dimbisa barabe nyonso baza nzala te mais barabe batambo baza ebele mais bamindelo baya bauta na pays wana tobenga bango bandibu parce que e différencier mundelo ya français ya belge na ya mundibu wana kuta tozonga kana ba propos na ninga lobi ke so 10000 nazo qualifier ba qualifier 10 millions de vies aux grands ba qualificatif nazo qualifier ba biloko wana parce que ba comprendre source ya mutu tant que yozo boya mutu pona 10 millions de vies yebsanga musique lokola yo to beta yo binga na juste na beta musique yo sanga musique lokola musique to beta musique ya ba papa o ya kala ya ba Tenoke ka ba wela to kende te ba wana chibe yo c'est bon on peut 10 millions de vies siko bon yebsanga comparer musique ya JB Mpia na papa chéri ou bezo comparer 100 kg ya fer ego lo comparer na 10 millions de vies millions somme ta lo ba millions de vies ça problème mental parce que vie ça la musique était c'est là yeba ka na vie yetanga bima sala ka vocal mo masala nga watanda ba pesa écoute vocal na chance pas yemba la voix bien té siko mambo ya ba millions de vies na eso te dis azwa si o tamba ba yeba na succès pour ba yo kabila e première fois ti ba kabila ka wana wazaka nango na vocal o héritier okela ka ma pesa ka ba sala vocal ba chele vocal ma wa pas na voix bien té ba bien té ba pesa vocal mo ka mawa ayemba yango bayeba ka na vite bayeba ka na œuvre na mo œuvre mkia sala ka ba comprendre mo vocal les ya bien nde ba ko découvrir na vite ville lo nde to sala émission o bazoka ba internet bazu mo moko tala muto bakangi kuna mutakala tel ba skizinga pona terme et ça la combien de vie ils en a succès yo so comprendre yo faire alors bamba olata garçon lata basi ba joking no lata oya barbes asami be parler na nini papa mon frère tika mambo parler wana eza bato bando somba liboso alandi ba fabrigas bataka déjà wana alandi bango ndobo ya bango komolanda bango moni lelo mo betela ka songo petolo yongo ya problème mental moni ske bo pianga raison nyoso ya la problème na problème psychologique ala problème fuka ba akenda vanda na psychiatre baso laka batalisaka ye ezonga ezaka problème wana yango problème va vient au yango pe le ce soir na nini regarde-moi et autour à peine autour de 5 millions de vies et souffrir pour 5 millions de vies et ça va makelele musique eza vite regarde-moi na ebiso déjà ko mutu ba ko yaka achewa nzembu tala bana bayimba kaka teke tiki eza ba millions de vies na musique eza vite musique eza nde tika ba chef d'œuvre ba papa chéri ba chef d'œuvre musique eza fo tika la ba papa na kala ba ngala okikala ba tona kala ba papa chéri banani te si le so beti banzemba ba mayate obeti banzemba ba verre cassette obeti banzemba donc boîte ba ina fête ba monde ba zo yoki yango te ba sentir ko ba yaki fête te obeti ba kuku ya ba kofiolo midete faut beti ba musique mo ba etika la ba tuna mutu vie eza musique te musique ni garçon na beta ya za a musique abeta swede obe musique akala swede boya za musique beta ba swede ba mzo tu et no concert ba bina ba ninga ndeko na nga musique alelo abeta musique te akolobela mamba musique te alobela kama mamba vie poso beta oyebisa mamba musique ebisa nzembo ni ayeyo yebi apa musique na yendo ba vie ebisa nzembo robina oyo yebi yemela ngata phrase bwana nzembo te nzembo te channel weza nzembo te eza dance channel lingo eza matamonta Ozana la difficulté parce que nzembo la ça muta yemba wana voix mabe ayebo yemba te obino apense la biso c'est pas grave yo na kata komamba Robino aza musicien mon nzamba pesi chance le bimi azo sala na ye ba succès na ye aba mike ba bina musique na bango sa wa mike ba vie eza musique te muta kotika lelo ka ba yo mutakala mutu moko esala ba 10 millions de vie na nini o bakangi ndoki moko kuna so koya na boetala mwasi asali mbali na ye bo millions de vie botala pasteur ba publier ke na mwasi za millions de vie faire ego la zaline zambena aza Jésus ko compara bana ba communauté so bando tsa ba faire na Robino za lokola besoin de comparer sikoyo nzambe na asengi peu pardon déjà asengi pardon abio ke luka vient na nini na bova asengi pardon sera reconnaître akomi ko so ka bandi ko reconnaître c'est trop dit à s'excuser abio ke luka vient na lokola reconnaître ngape na peso conseil ke luka sous psychiatre boso laka bango arondo solo lem so dans un problème psychologique baso laka na ye andotali sa ye mo berere ozaka nango za pona boy merci pour moi na respect na âge na ye wana ako mankara faire rigola te faire rigola za papa za patron to la faire pe biso même ba bureau to kolanda été pour ba garçon na baloko ma boma te 10 to kolanda bango te DJ Ricardo to revendre kana mambo Robino te mambo yo to pese gaz net ngana non to zwaka pasaka
aza musicien Congo ti azo sala pe ba vie na aza pe na ba succès ba vie eza musique te ba nyonso bobundi na ba vie baza faible yembande betande bala blaze na tunelo mo bo ba nyonso balanda biso pourquoi na seul constant ngo ba chroniqueur na ba journaliste nyonso o ya Congo sa analyse bazo saka analyse par rapport ya fait rigolo regarde moi oui pour nani avant regarde boy bimaloba ni zongela ngo bakobela mitu c'est ça le bac bakobela mitu moi ngolo fait rigolo ça va oh fait rigolo ça va maintenant actualité c'est comme ko bena kangi actualité te 10 yoza muta image sur toi on a Paris à toi la tout fait toi la Paris voilà plein Paris place ba o va yoka CD bata la vidéo on est ça ma ah babilo na bomba sala wana elamba makaba batindeli bango fait rigolo essaye bango bakobela mitu to annonçaki bango ke single les mystique bakobela mitu so mona nza ba conséquence malade bazobeli mitu autant que mission moko boye leki na chaîne moko ya YouTube comment on dit ActuNet bandeko ba sali analyse j'espère attendre sous aujourd'hui moi temps ngo penza te ba sali analyse na kati ya émission la bango bonga mo pena na banana ko ça moi analyse mukeka ndena la neba ba sala ki koloba ke ndembo affaire egola ezana amte ezana mutu na makolote omoni eloko wana nga pena ndaki yango te la télé émission mo na pesa mo baloba yango na bi coffre nani Ben Mavembo journaliste moko ma ele fort dans la kini wana Ben Mavembo asala na Natasha Gola Ben Mavembo félicitations mon frère c'est très intelligent Ben na rotinda yo tokotinda ku te wana za lem suko Ben Mavembo fois ça émission la bango ça émission tout à français bo bandango bo si sangwa français Ben Mavembo parce que na landaka analyse wana pa Ben on a ba bongo na landi yango lelo ba garçon na ba na problème ba beli peka mitu baza na poto ba beli peka mitu bona poto ta mitu ba te mais maman OK non putain ba beli peka mitu monde ba vanda kwana parce que ba beli peka mitu donc réponse na ba beli mitu po muta ke ba kenzemba faire rigola et simbité za na amte naza oye mutu wana loba na bakuta na ye naza te aza pe na tele mso reçoit micro na yebo etape sa naza poser naza question naza zu mission chanson wana regarde moi tiens on a voiture dangi abi non c'est très fort à poster yango sali yango ya leki naza na litoi bato nyonso bazo poster nzembo wana bato nyonso baza bata ba grand musicien bandi nzembo wana ye tala obeta la musique tant ba musique ezana amte cela veut dire on peut savoir explication ezana amte omoni eloko ebomi bango parce que premier so ba premier mutu yango na qu'est-ce signifie âme tout n'est non mutu ba amezani amezali kwa ndete oza mutu o vivre boye so balongolo âme okufi motema ça veut dire donc za âme yango ezali kwa mtepesa mutu pema ya via âme mutu yalo kwa pema mutu parce que regarde moi na tan niveau so comme ça batezo craquer batezo ezonga sa mabala o ezo pesa tranquille donc ezo tranquilliser batezo ezalo ko meli tranquillisant regarde moi so yokiango on sentit le roi chair de poule on sentit le roi mutema longo la place parce que quel âme ya zo luka eza faute na ete ba pe bango mbongo moni bango ba tuzu na poto to vanda kana poto bande olanga ba sala ka te ba sa boko la bango babiso marque professionnalisme bato wana bango nde baza ba professionnalité parce que mambasale elaxi ke ba beli mitu siko ndenge faire rigola loba ke bato bakobela mitu na moment o bato bazo bela siko ne mitu la bango siko comme l'accès omoni awa mutu musa ko za liboma me ba bateka liboma babeli mitu ka ndenge ba babela mitu bakomo sa analyse ezanga tino ezana amité o na musa ngokutu na mutu ko ba ngokutu le godizo kizo donc omoni bablo mo bo ekutu ngokutu le yibo ki vere golo donc bato mo bo kasi na oka ibongo parti batinga na tali mutu mo bongo po mto pe na yebi te ba kupela pe na yebi onte peshe no bolo bana soki actu soki nini ngo na yebi onte ka ndi batindele nga lien wana na moni ma parti na yebi pe ba onte pour chaîne na bonga na wo s'abonner na ngote na tala ngo pété mais est-ce que bino to fait oni wa sa analyse te na nzimo non biso ngana na muta faire karaté ngana na muta amoureux à bonne musique parce que na la DJ na betara musique nyonso même ya mwana o to lobi Robino musique na to betara ngo ba senga na fête ba binango ya fali pour na betara musique ne ba yembara ngo tous les musiciens na biso ya Congo ngana za la wana pour na osala promotion ba musiciens na biso congolais nyonso vous comprenez mais bango nde ba wana ba beli mitu parce que okende comparer nde ba faire ezana amte donc baza maboma babé par rapport ko bela mutu na ndenge za normal nde ba tchara mutu abela mutu azana ni à propos no par rapport ya chant o ya buti ko beta style ya nzembo wana style ya façon yembeli wana a comité mutu wana lobi a comité ke pesa micro yebisa mbata ayembaka ata 10 secondes
ya champ oyo même ya moto oyo batindaki apesaki mbongo ya ofinga fere wana oya koluka moniso elo moko eza na moto baoya na bacampagne mpo badestabilize yango siko wana eza bacampagne oyo babe baobela mitu bamoluka siko basala bacampagne eza siko bacampagne baobelisa ndekola ngai nzembo ya fere egola regarde-moi maintenant regarde-moi encore comme tu es là regarde-moi bobeli mitu kende koluka okozaka na poto eza mpe oza chance oza na poto kende luka baswani yo voilà DJ Ricardo elengi ya Congo toujours continuer père toujours continuer mapena mekamolo na na pe analyse wana mais ce que le va faire na raison la question mais ngapena zonga bi keno faire yembi français moko ya ban oh là 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 oh là 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 nzebo nyonso tout o ba congolais ba yembaka soki ka congolais mo avant na raton sur Kinshasa yembi kana français na yebite ba congolais analyse nga asali ba congolais ba lobaka ka batope ala ayemi ngoko la bana mike nazo banze moko ya fali tonga yembaka première chaîne ya yembaka ya français boy tant asagni ne wana babenga ngo peka yembi ba français ba mike français bolingaka siko yembe ezala ndenge nini parce que muto akoli ana poto awa soko zo ba français za ndenge mo tela muto za na kin différence ezaka na ba terminaison ngona ba son ngo différence ezala kaka kolinga te muta ya koyemba nzembo apo ndo lo boneke français yembi mais français yembi bien oyoki on quand même na ebite soka gafi na kati ya français na to vana na kati ya français te on est complexe to vana na kati ya français te français c'est rien parce que français biso to yokola ngo to kona balingala français to yokola ngo mutu soka yembi nzembo to yoka o ninga yembi kuna na kati nazongi sous temps bi que zela repose explication que nzembo zangi am mutu na wakolo tambo am c'est quoi nzembo wana koyoka ngo déjà on a vu que faire gola azo sur la pour la fille moko boye atika ke tout ça na vu que am yango eza ya sens to linga ko sala te ko ya ko sala ba analyse moko ka pona ko linga ko leze mutu ko kitisa mutu lokola ba politicien wana ki chasse ba journaliste ba politicien ba commission ngoko cop attaquer ministre moko boye attaquer mutu moko pour ça attaquer mutu na ko yeba ke non akomo attaquer nga po ya ko solliciter mbongo afina mike avant na kimia to so la bongo te to sa analyse o ezali ko sunga ba leader c'est pas seulement ma bebo encourager kaka te dis d'accord encourager ngana ko tieza no kimia na opesa question za yo ngana ozana na opesa na pota kana lo moko lobi wana lo moko lobi wana ko kimanga lo mo ngobe kimanga te na ozongi so OK ba journaliste prépayé eza juste hein to opesa conseil ba journaliste prépayé bozala ko ngai na netre D'ailleurs, mbongo mutu te. Banana ya poto na ndenge na nga ndenge na nga tout ça là. D'ailleurs, mbongo mutu te. Comme na devoir na poto c'est devoir. So ba kabela ko moi 100 mois 200 devoir so ko lobi ba bien mutu wana au kabela lu soute oya sa pe so interview na été. Oya o tse sou mikote. Ba fonctionner bongo te. Eza ki to côté. Olinga ba ninde wala ngai. Loko wana moni bato ba mima bango, bato baza ba journaliste prépayé, baza ba chroniqueur prépayé baza ba chroniqueur moko baza na tendance moko particulier na ndenge na bango kaka bafutaka bango normal oui po bango baza wana babokola bango ba sala bango nyonso bango baza na modèle wana mais yango eza siko ki musala te vrai musala zalaka na naître netinga na loba boye na loba mabe na bango nyonso te parce que même na ngai côté oui c'est bien sûr na za tendance na ngai à faire rigoler mais sauf fallait ça le on a bien na baké fallait ça le bien parce que ça misambo ko na biso mutu abeta musique bien ba musique bien mboka na biso nako sa analyse eza ya buzo bateka po na sentiment mutu atango mona nga bengi ngai ndenge nini acteur principal oza na sepela ki osala ki boya ko zolo kwa na te botika biloko wana bo sala eza na sens te yo mutu ozobi na tana yo boya nzemba regarde moi pe mutu abongo soto landi ezaka ba campagne abeli mitu mais place mo boye toza na sens ko na babela mitu te yo siko place mo boye soko zala sincère atana okaki ndeko na biso bakisasa bakisasa alobaki yango pe ngala azwaki yango kwa ba blague na koti pena na oki son ya débit ya chant ya faire hein instrumental na kati kuna na oki loko ya papa wimba na kati eloni wana ya hommage ya Kester nzembo embela Kester son wana mais ce qui par ça que son est concordé même si concordé na son parce que son de beta ngoza la wana so par exemple son concordé na son ya o beta na ma beta so za kuta son papa mangana o sepela so ya Kester na o sepela makasi ponga na yoki son bolo batena o lukana yo kango so za penda ke le padre moto ya Monika Boronina so penda zo ki son ya King Kester po yemta liboso ya biso sente na kata mboka
so vende s'inspirer na sous na vie wana. En tout cas, félicitations les padres. Il y a un autre c'est que moto yambo tant na vérifier mais si on oloba musique a Congo tambola on a plagiat nyo c'est salama et là basikeza te Fabrice Ayemba yango to Fabrice Ayemba ngolobi ya musique na biso la rumba eza lokola tisi moko boto wana ngo ya munene Fabro nzamba pambula abe lokola nini moko mutisi ya munene mutu na mutu kataka te na yo tongango na modèle na yo ndenge olingi o comprendre c'est toi na ji c'est que toi rumba la biso za limité te rumba c'est limité te rumba c'est za limité toi vona ka ba plagiat non bato na bana style ba bango solo ba diembele ba okanga ba million de vues na musique ba yemba musique ni tiki 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 mabe tiki 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 na kona da di tutu bablo basalaka wana uzomona mais rumba ezali sikoyo faire betis ko rumba betis trap zela abeti te na bombi na bombi na dévoiler secret beto bisa ba secret la bombi omoni ba avec rumba trap o ba avec rumba trap ce que faire absent au bango likolo côté no répondre te moi que abeti so papa wemba non na lobi boye ngana oyoka yango ngana na yoki yango te que ce côté so papa wemba parce que na mutaba mélodie na oyoka yango na so abeti so papa wemba félicitations les padres so abeti fo so Kester félicitations kaka ce que pas signé ça Kester te papa wemba bon oh yembela que moi ya Kester si que pourquoi ko so bino so qui par hasard le fait gol à s'inspirer combien de so bloc papa wemba sala déjà est-ce que yo banza kape ngayo Eki banzo na ngai lukaka yo trésor yo komote ayemba papa yemba kutu po ni wa yemba kia baloba ngote ba complexer ba beli mitu faire école ayemba da bloka papa yemba soko ayembi loka papa kitoko donc alambika ka sangisika ba mélancolie quoi sangisika ka sangisa parce qu'on est un journaliste oyo bazana ka pona hotelema regarde-moi ba sali ba critique ndenge na ndenge ba bezo beta te ba viezo ya na ba retard a souffrir pour que ça 1 million de vies après ce 7 jours ce 8 jours ndako kisi 1 million de vies tandis que ba robino me dit on a 2 jours ba inos bina 2 jours tom sur un jour moko ba fani na jour moko si connait ngo ça que les padres pour mettre 2 jours 1 million de vies et non les autres déranger na web c'est la journaliste on soit ndé robina nga ba journaliste nyonso pe ba journaliste c'était ba chroniqueur pour ba vrai journaliste ba sala kabani na ba mission ba mbilo rola yoboé ozali au milieu du village ndé baloba ba chroniqueur nyonso na ba chroniqueuse obo sala ba campagne posa ba osaka ba campagne qui a ko déstabiliser regarde-moi single 0 toza ko annoncer bino boé boko bela mitu oyon so bo sala les ali campagne ya ba jaloux vous êtes tous des jaloux c'est ça pe yango na ko yebisa bino boye bozo soutien ke yoka musique wana boko tana ba chambre na bino bo senga nzambe alimbisa bino na ba bilobela bo loba ya mabe na ba campagne bo sala ekosimba te faire gola azan likambo ya vite azan likambo ya musique kala to yeba mama musique ya vite vie ce n'est pas la musique ndeza musique o ekotika la musique yango ekotika la ka musique Nzembo eza regarde-moi bientôt boyo ko na ba film bota benende bo vana film na bandako na bino ko na basi na bino bota la film bo mona ka boye donc OK benage non mélodie regarde-moi po mindele yo beta na ba film ah bon boyo ko benana ba film boyo ko benana ba générique ya ba na ba Hollywood wana pena bo senti benage film Arnold Schwarzenegger atie son ya les padres parce que loka sali e belisi batuni tout na ndenge ko sakana te yango wana bino ba chroniqueur na ba chronifuati bozo atana bino ya ko apprendre lisusu que faire gola za muninga na bino te pe azalaka muninga na bino te donc azali oyo aza Jésus moko nzamba tindela biso la mboka boye ba ke to wana Jésus le padre regarde-moi bino ba chroniqueur na ba o baza a na poto na ba o baza na Afrique bozo soutien ko refaire bozo nga pa mutatinda bino boye sae ko to tinda biso moto leki makasi to ko kite ba campagne simbité ba vie mutu kuta zaka o tala bakangi mutu na mwasi na mobile esala ba 10 millions de vies père to comme na suka na vito ko ba tunini ba na biso par rapport à émission na biso lelo bon bande ko nyonso balandi biso bo mona biso mabete la msuna mamsu to lobi mais to lobi ka o ezali normal les padres faire gola ni kaboroni na Jésus de Nias a ko sepelisa biso lisusu ko leka ndinga mesana ko sepelisa biso musique c'est pas de vie musique ezala ngo ba vite ba vie même mutaliboma tikali ni asala ba vie ebele bakangi batumi baleni asala ba vie ebele net garçon le bio so ba vie eza muke batala ko bien te polo ataka bien te opoza kitoko te non c'est des conneries là ça faux akama ya on a dit que ça problème football qui na problème malade
donc c'est fait rigola tanga bani mamba kolata ya kizala kitoko ya tout ba wana kutu bazana le roté ba toyeba pété ba ko na vie donc somme ta comme ça comparaison monte comme na problème père ba salutation to na ebisi bande ko nyonso boke de sous ko s'abonner na chaîne ya fait rigola officiel les pas réunis kabona moto ya Yambo le 10 octobre match contre ba Voka fait rigola donc retour to ya na Paris na kini siko le 10 octobre match contre ba Voka boke ta la fait rigola bozala wana na Gombe kozala kitoko ba fan nyonso baninga faire rigola na pesi mbote na ba groupe nyonso faire rigola poto na poto donc tous les groupes nyonso la biso ya faire rigola donc na pesi no ba mbote na pesi mbote na masa na ngai Eric Kenzo na pesi mbote na masa na ngai Lasconi des As Nangola na pesi mbote na Toussaint Lani na pesi mbote na famille Koso Mobimba na pesi mbote na masa na ngai Jenson Maele Doudou Jenson Maele na Paris donc tout pesi mino Natasha Amour moi si à Kaba Lopez elengi ya Congo te disent te simbelenga po tozongeli masolo après 3 semaines ya repos makambo ezalaki ya osala mais on est ensemble bandeko nyonso tout eza na posta tosala no analyse numéro yango wana eza peka te disent officiel page Facebook kuna okena Instagram nanga peka te disent officiel na Snap nanga pe idem te disent officiel naza wana bokoma contact ya DJ ouais na kopesa contact na ngana bandeko nyonso bana posa ba contacter musique fête na tobeta ka fête donc nyonso eza lokola show bengi na +33 7 51 13 62 59 obeti na Instagram acteur principal Ricardo acteur principal donc merci. Ricardo ACP. Merci Elengi ya Congo TV Tedis Tosa Olia. On est ensemble de retour. On est ensemble de retour. Tracy Mbelenga Pro. Claudie Dasika couple Mbelenga. Ya bino ya mwana ba bisous na bino. On est ensemble. On est ensemble. Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, kata. Zambe, Tolobate, Filokobo, Tolobate, Zambe, yo. Il y a eu pas de pour comme bon. Na pomade awatoza. na pomade awatoza. Mais moi c'est la vie au kuma. On est au sommet. Pomade naturelle awatoza. En ligne www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, une salamina Banamboka Congolais, Nabantete Yamboka Congo, Boké Banaburat. pour la province d'Amolé, Mpende Sinapetolo, Sumba gamme ya pomade Awatoza, Massé Yamona Baparti Oyo Vimba. Si il y a 3 mois, on fait le résultat. Allez. La pomade est à ça. Moi ça n'a pas connu là. Qui bocole.